entreprise de koleka nango kolate koleka namona bato ndenge na ndenge baleka namona ba roi baleka namona ba président baleka namona ba ministre baleka namona ba député baleka tomona ba généraux batu kilikili otoki koloba ba catégorie no sabatu baleka tomona ba sapeur baleka tomona ba vedette baleka bien aimé koboya kanzambe te pona makambo mokili eloko moko te kabola kona bolingo nzambe parce que nyonso tomoni na mokili koleka nango osomona musala prophète lelo ba prophète na biso pa ma plein ba prophète mis prophète aza moto esprit na ekota na conseil des ministres alola azomona ba résolution nzambe azokana pona mokili ndenge akosala mokili prophète azomona mais malheureusement lelo ba prophète na biso miso na bango ezaka kana mabele miso ba prophète tela kaka na se ba prophète batela kaka ba viser na ba ambassade bazomona kaka basi pembe bazomona euro bazomona dollar bazomona te esina mozo kota na conseil des ministres alola te que vrai prophète aza moto ayebisa biso ba événement koya prophète akoloba makambo te salami onzamba alobaki na ngano tubote boto confirmer oza vrai prophète yebisa biso makambo kokoma na 2030 yebisa biso makambo kokoma na 2020 yebisa biso makambo koleka na 2025 nde musala prophète bana ko adorer bête o bête ya kosala image na ye image ko bana koloba kopesa bato ba réponse parce que et comme na règne antichrist tant bazo adorer bête bazo adorer asali na image na ye image ko bana koloba pourquoi parce que bête ya kopesa ngongo ya koloba bato musuba ko ya ko fuka ma deva image ya bête olobi makambo pe image répondre ok non moi na nga ozana besoin mbongo kenda place tel okozwa mbongo. Mwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakola ki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien pamboli oye mona na katembeni mama kantelobi kola pie mapapu masope mafuta toko kesi ana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Tout-Puissant de Jacob vous bénisse. Nous voici encore une fois pour vous proposer un nouveau programme. Et donc chaque dimanche, sur le Nazaréen, vous suivrez le moindre de tous, l'évangéliste Roger Bach. En accord avec 2 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 2, je paraphrase. Je t'en conjure devant les hommes et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Nous vous apporterons, bien-aimés dans le Seigneur, le message qui est basé sur Jésus-Christ et de Nazareth. Afin que soit accomplie la parole qui dit, montrez-nous seulement l'agneau, cela nous suffira. Et donc chaque dimanche, sur le Nazaréen, vous suivrez le moindre de tous, l'évangéliste Roger Bach. La prédication, afin que le peuple comprenne la profondeur, la hauteur, la largeur et la surface même de la profondeur de l'infinie grandeur de Dieu qui a été révélée dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, bien aimés dans le Seigneur, transportez le message et annoncez-le à tout le monde. Et donc, chaque dimanche, sur le Nazaréen, vous suivrez le moindre de tous, l'évangéliste Roger Bach. À vous tous qui nous suivez sur YouTube, que Dieu vous bénisse. On se retrouve le dimanche, chaque matin, avec une prédication de Jésus-Christ, afin d'éclaircir les Écritures, d'ouvrir les yeux des enfants de Dieu et de permettre à ce que le peuple sorte de ténèbres pour aller vers l'admirable lumière de l'Éternel et recevoir ainsi au travers de cette prédication l'héritage afin que tous les sanctifient. Que Dieu vous bénisse. Shalom peuple de Dieu, Nzambe apambola bino, ezangai humble serviteur, Nzambe atindi katinaba nae l'apôtre Amashia Kayoka. De partout au Bozali, bino bato bolanda biso na www.nazareentv.com. Nzambe apambola bino. Et l'autre tentolo banabino, maté anabiso auto bandoté labino chaque dimanche
pona bino ba boza na bandaku na ebike oza malamu mingi to bando partager li lo banzambe pe to banda pe ko bondela pona bino parce que toza na besoin nzambe a se manifester na vie ya bana nzambe nyonso. C'est pourquoi nzambe a pambola bino na nyonso oyo koleka. Ciao, nzamba pambola. Shalom, shalom, peuple de Dieu, auditeur, na biso, na biso na Nazareth, commentaire na bino, bapel na nous toujours, celui qui nous fait mingi, mais et comme si le temps où peut ça va évangile, côté à la prédication, chaque samedi soir, vraiment beaucoup na kolanda, Moussa na bino, pasteur Charles, vraiment na kozala wana pour étudier ba nzambe, na nzela ba enseignement, na nzela ba prédication, nzambe apambola bino mingi vraiment, botika la brancher chaque samedi, boba na kolanda pasteur Charles. Pourquoi ma chaîne de toujours enseigner pour préparer l'église à Polo na royaume des cieux parce que tous les bâtiments atinda chaque samedi vraiment na possible abongwani pete boa wangata Zambe a le Yahweh Zambe na nguya, Zambe na bikama. Bible zo baki utinda ki liloba pe lilobango likisaki. Na recommander tango na sina loboko na Seigneur. Disposer esprit âme corps moko na moko ya kolanda message oyo pour rendre moko na moko sensible pour na ko comprendre. Pesa moko na moko compréhension pour na ko comprendre liloba oyo. Kolo ngape na mitiki na maboko na yo. Yahweh pesa ngai sagesse na intelligence à l'école pour na ko répéter liloba oyo Yahweh na déstabiliser force nous sommes satana et quoi na kombo na Yesu grâce pe molimo santo akopaninga e bandeliki no suka na kombo na Yesu ozali mokonzi mobati pour mobix na la lobi amen. Merci bandeko bozolo na biso partout na www.nazarethtv.com. Vraiment nzambe apambola bino bo mesana kolanda biso chaque samedi vraiment nzambe apambola biso apambola bino apambola batu nyonso bazolanda biso et puis na pesi ba merveille partout na bandeko balanda biso ba vrai adorateur vraiment moya kotanga ba kombo na bino awa ma ezali te mais na kotanga ngona prochaine émission vraiment nzambe apambola bino nyonso obuza bozwa grâce ya kolanda site na bino obolingaka mingi vraiment nzambe apambola bino bien aimé toujours continuer toujours na enseignement na biso na tina ya enlèvement. Pourquoi toujours l'enlèvement de l'église? Parce que bit na biso ba chrétien to sambela kanano Jésus baki na biso qui chercher premièrement le royaume des cieux biloko tika na si ko pesa ma biso na sima malheureusement lelo batu mususu azondimela kolo kaka po abala azoya kondimela kolo parce que azana difficulté kubota ndi azondimela kolo parce que bike kolo ko pesa ebana ezape mabete za malamu kubota kubala ko voyager za mabete mais il ko biti penza biso to sambela ngona te parce que makambo biso to lukaka bible que même ba païen bazana besoin nango ezana batu mususu lelo ba mata Air France ba voyager basambela na bango te ezapela batu mususu samedi lelo ba kobala ba kobalisa basambela rapete mais babali baboti bazo voyager cela veut dire biso toko eloko biso ba chrétien toko landa liboso ezana no royaume des cieux. Alors royaume des cieux po mutambo nango ezo sengela ke mutu abongola motema akoma mutu ya sika asala o nzambe azolinga asala vraiment ekozala bien parce que tozo préparer lobby va préparer comme lelo ndenge tokoza na vie éternelle lobby il faut préparer mon lelo bien aimé mutazobi kanzamba zobi kisa mutango azana bon moyo mais tant to kufaka déjà tozo ke les gars pour rendre compte na nakamoto salaki ndenge apocalypse je crois 14 13 obi que non et sengo na bato bazo kufaka tina kolo parce que misala na bango sanini ekolanda bango bien aimé so kufi déjà et comment que ne rendre compte na oyo salaki na sena moyo koboso na te maloba kolo lobi ke na mokilo to za papaya ata to sali nini to koleka na biso parce que Bible dit que tout passera mabale koleka nango ba voyage koleka nango ba entreprise koleka nango kolate koleka na mona bato ndenge na ndenge baleka na mona ba roi baleka na mona ba président baleka na mona ba ministre baleka na mona ba député baleka to mona ba généraux batu kilikili oto ki koloba ba catégorie no sabatu baleka
tout le monde va s'appeler baleka, tout le monde va vedette baleka, bien aimé, Koboya Kanzambe était pour la makama mokili. Et là, comme moi, je suis en parce que nous sommes tous les monde mokili koleka nango. Ndenge mokili zo leka makama nango koleka. Raison pour laquelle bato attend à Noël et le bazar souté. Natanga bakoko na biso nani Adam na Ève basalaki 900 ans mais le bazar souté. Te okita natanga bakoko na biso Abraham. Bible dit que na ba 177 ans Abraham akufaki. Mais la génération na biso nzamba tela biso mettre 120 ans magé tozo ko kisangote parce que na mona note muda kufi na 120 ans na génération oyo. Na mona ça muda kufa na 54 ans, 106 ans je crois oya suka na mona. Mais plupart de kufa kana ba 70 ans, 80 ans muda pied déjà. Donc ndenge makambo kilezo ke na ndenge bambula pezo kita parce que ma bezo koma ebele. Yango na bien aimé nazoko ba toujours na tina enseignement oyo toujours ke nango malembe titre comme na suka yango yo mutozo sambela ozo espérer na royaume des cieux bongama ka chaque jour na baketo se préparer à chaque jour parce que mokolo liyo ko kutanga na to éviter mingi na biso to komona lèvement d'état moso to komi kufela déjà mais soki to kokufa ta lelo mais to kufa kati na kolo parce que misala na biso ne kolanda biso. Alors bien aimé nazoko ba toujours mikolo leki na lobela ki si ba trompette na ba coupe na lobela que 7 trompettes na 7 coupe. Alors na lobela ki ba trompette tina koma ki na 6e trompette place na suka ki na 6e trompette tango kobeta ne ko introduit biso na tokota na 7 coupe mais na tiki na trompette mo na lobela mo na noter parce que na biki ba coupe ba trompette beta ki wana ko bana 1 tina 6 ezaka ba jima nzambe ozo kitsa ba jima nzambe na mokili eza ba kanda nzambe eza ba jima nzambe o ko beta panda prédication ba dete mo na première moitié semaine na kota ki na deuxième moitié semaine déjà OK tango to ko banda wana tango oyo babiki dete mo ba kufi parce que tribulation kozala bête ya ko resi bango tango mission bango ko suka parce que ba koya na mission na bango o babiki ba sa 42 mois 42 mois ni ko ba non 3 ans et demi parce que na kata ni de l'os kozala mo 7 ans ya fête na biso na mobile na biso libala o ezali Jésus Christ. Alors tant que 3 ans et demi kokoka mission ba dete mo kokoka ba kokufa. Alors pendant prédication babiki tango kitala Israël côté ya babiki beta osana bato ba kondimela kolo nombre na bango bible précisaki yango keza 144000 ya bana Israël oyo ba kokufa na époque wana na grande na kata tribulation ba koboma bango parce que ba koya na époque oyo malgré ba ko sala comme obstacle pour l'antichrist mais koza pas totalement parce que ça règne na déjà le côté koza règne antichrist a quoi ko régner bien me babiki non antichrist a ko sala bango guerre na suka a ko récit des témoins oyo nde na suka ki presque wana. Alors bien aimé tango 6e trompette beti nde contribution na to banda na ba 7 coupe sengele beta mais na biki 7e trompette na kolobela ngona sima parce que mozo les apena ko zapona kanda zambete et ko zapona makambo susu na kolobela ngo masima na continue na makambo ya 7 coupe oyo 7 coupe yo bana ko beta bien aimé tango ba deux témoins ba kufi. Alors mobule kozala biki kokota exactement période ya deuxième moitié kozala période ya fausse adoration oyo bato babana ko adorer bête oyo bête ya kosala image na ye image ko bana koloba kopesa bato ba réponse parce que et comme na règne antichrist tant bazo adorer bête bazo adorer asali na image na ye image ko bana koloba pourquoi parce que bête ya kopesa ngongu ya koloba bato musu ba koya ko fuka ma devant image ya bête olobi makambo pe image répondre OK non moi na nga besoin mbongo kenda place tel okozwa mbongo pe ba bête a obligé que non ba adorer image wana soki muta boy ko adorer ngo akokufa mais condition ba ko bomela ba tuna tango wana bien aimé et kozala condition moko ya passe et kozala condition moko non on dit Jésus Christ parce que ça règne na tango règne antichrist yo siko ko tanga que Jésus est Seigneur et ko simba soute parce que ere wana ngolo nzambe za soute ere wana makila Jésus za soute. Alors règne antichrist a kolinga ka sukomba Jésus te ce qu'on dit Jésus bani ko tanga komba Jésus ba koya armée na koya ba ko tuno ke nona Jésus na antichrist olingi na nona lingi Jésus ba kati na no lito imoko ba bino ba tika no ko raisonner to ya su lobi siko yo ba kati lito bien aimé to mona mutu soka zoki ba magemba en hôpital mais moi pas même en hôpital ils étaient parce que ça la marque de la bêtité pour hôpital avant pas traiter yo ba ose ba tuno so ba ta so za na marque
toza na marque ba traité babi ko za mutu na biso babi ke erone ko za la va mutu ateka avant asomba avant à voyager et c'est ngala na marque de la bête lokola ko za na marque de la bête té na baki na parmi les 5 vierges folles au bakotikala au babatela bachaki minde na mawo zanga ki mafuta ba chrétien bazo sambela kaka na monoko mais bazana Saint Esprit té babunguza Saint Esprit à cause de makamba mukili na bisa que Saint Esprit alinga bisika masumu ezate na kata tribulation na bato bakufa 144000 oyo bana Israël na les 5 vierges folles au batikala ki na era enlèvement oyo ba préparaki koya mona mobali na bango libala te oyo bachaki minda te na bachaki mafuta te na ba minda na bango na ba kino ba 5 folles vierges bazali ba bandimi oyo bazali ba osambela na bango mais basi babungisa Saint-Esprit à cause de ba péché parce que babi que Saint-Esprit alingana kana ba péché te yoza mona nzambe te ko zo sala ba péché yeba que Saint-Esprit azotika yo molimo santo alingana ka pana na nzoto eza saint il faut to garder la Saint-Esprit na mona ka bato to bomba mbongo na ba banki mutazo bomba azana chenette à nord azo bomba ngo jalousie e bunga te mais mutazo linga abungisa Saint-Esprit mais a garder chenette à nord a garder chaussure na ye a garder bilamba na ye bien là ba yibate a bomba ngo bien mais ole muta bomba makambo e ko beba te lelo ba chrétien bele bazo sambela mais baza parmi ba 5 vierges folles parce que ba bungisi Saint-Esprit parce que na kacha ba minda na bango mafuta eza lisute mafuta ezo symboliser biso présence à Saint-Esprit nde ba 5 folles ba kotikala nde ba kokufa na kacha grande tribulation ba kokufa bien aimé après niveau ba tout oyo babi que Israël ko continuer nango lokola bête ko ça déjà alliance bête ko ne ko vana na temple à Jérusalem na 3e temple akomi proclamer que Nzambe na tango wana bien aimé babi que na guerre Armageddon nde tozo bela lelo na bitumba Armageddon ko za somo oyo barmenyo sa monde gouvernement mondial oyo akotambusa mokili nde komami na mukanda to kotanga wana mukanda ya Joël bandeko baolanda biso botanga na mukanda ya Joël chapitre 3 verset 1 à 3 Joël chapitre 3 verset 1 à 3 totangi suna mukanda ya Zacharie 14 verset 2 à 3 totangi suna Luc chapitre 21 verset 20 à 25 totangi suna mukanda ya Jérémie chapitre nango 30 verset 7 pour na kosukisa totangi Apocalypse chapitre 16 verset 12 à 16 Apocalypse chapitre 16 verset nango 12 à 16 wana so be bisuna tina guerre Armageddon pe kozala après des témoins ko kufa tango ba coupe bana ko beta ikozala na époque wana OK ba arménien sa monde bien aimé ekozala guerre babi ke guerre ba ya ko sala guerre contre Israël na ba verset na peso otangi ezolo bela toujours ba événement parce que ba sakoli ba monaki makambo déjà avant même apôtre déjà amona makambo ezana ba prophète Nzambe atindaki ba monaki déjà makambo ba sakola ki ngo déjà avant que Jésus-Christ même aya ya bisa no que vrai prophète azamuto ayi bisa so ba événement ko ya prophète akoloba makambo de c'est salami Nzambe alobaki na ngano tubote boto confirmer za vrai prophète yebisa biso makambo ko koma na 2030 yebisa biso makambo ko koma na 2020 yebisa biso makambo ko leka na 2025 nde musala prophète. Mais le prophète dit que salami déjà on Nzambe pas alobaki non prophète za alobaka makambo na simate makambo ze salami prophète za mudabi saka biso makambo e ko koma déjà na ne koma kité 10 avant 50 avant 100 avant c'est ça et musakoli wana tala batoko ba Zacharie na ba Joël ba sakola ki de makambo avant na guerre ya Armageddon ba sakola ki ngo déjà ba siècle le kebele mais makambo magé tango ko kinote mekoya kaka na temps oyo e ko zana tango bien aimé nous sommes musala prophète le ba prophète na biso pa ma plein ba prophète mis prophète za muto esprit na ekota na conseil des ministres alola azo mona ba résolution nzambe azo kana pona mukili ndenga ko sala mukili prophète azo mona mais malheureusement le ba prophète na biso mis na bango ezaka kana mabele mis ba prophète tela kaka na se ba prophète batela ka ba viser na ba ambassade bazo mona kaka basi pembe bazo mona euro bazo mona dollar bazo mona te esprit na mozo kota na conseil des ministres alola te prophète a comment monter ma futilité prophète il a mis ba magoro de ba mis seleke tes amis sur prophète ité prophète des amis toi prédit biso makambo ko koma
makamoni okoma na biso na 2020 makamoni zo na 2018 ba prophète il faut le bango déjà avant mais ba prophète baza bouche B je ne sais pas photo le mola ba kombo tango sous vraiment ba ndiko prophète bolimbisa prophétie zaka caractère na moni makamoni na zo da mutu non faut pesa biso ba époque na ba période expliquer biso ba to ba ko expliquer biso makambo bien eza ba prophète tala ba Joël ba Zacharie ba sakola ki déjà avant makambo ekoma. Alors bien aimé babiki na ma verset na tangi eza na tango yo Armageddon guerre ko ya gouvernement mondial ko sangana ba armée mondiale ko sangana bien si lelo tozo mona asi na prophétie to ba prophétie à Jésus-Christ na mokanda Luc chapitre 21 verset nango 20 à 25 eza ba prophétie Jésus-Christ a baki mais prophétie aussi se réaliser na deux phases. Phase à l'émotion prophétie oyo ya Luc chapitre nango 21 verset 20 à 25 ezaki pe na époque oyo armée romaine et qui ko attaquer Jérusalem et qui ko attaquer Jérusalem et puis na kati ni provoquer qui que non ba exil ba Juif ya ba Yuda ba Juif ba kenaki ba exil na ba pays ba nation ba kenaki ba exil ba panzanaki mais deuxième phase dans ko ya na événement ya Messie né et ko la deuxième phase ya likambo oyo bien aimé bien sûr tout monde que non le lo président américain a dit que non Jérusalem est fait comme la capitale ya Israël oui Azan a raison quelque part. Azan a raison que Jérusalem est toujours capitale. Mais Azan a une période haute. Du coup, quand on la prophétie, Jérusalem est comme la capitale, bien sûr, mais dans la période haute. Parce que dans la période où Jérusalem est dans le pays, il y a des musulmans. Il ne peut pas se déplacer où on a été. Les gens vont céder à monter. Alors, tant que Jérusalem est comme la capitale, et qu'on crée une guerre. Et qu'on a créé la troisième guerre mondiale. Or que selon la prophétie, troisième guerre mondiale, nous est allé l'autre. Alors, le président des États-Unis vraiment, parce qu'il était positionné l'église. Tout le monde c'est dans Jérusalem et comme la capitale dans le non. Mais comme la capitale, il y a Juif après guerre Armageddon. Tant que vous avez malé, mais vous avez bien si professeur Pessi, ils ont Bongo, Jérusalem est comme la capitale, mais non, nous l'autre. Et comme à l'autre parce que les musulmans vont libérer le secteur où on a noté parce que les Mabélé Nzamba pour mettre qui Abraham les qui Mabélé va tout mususu mais le col Nzamba le mola qui Abraham va qui tembo kanae a qui na mokili ya kola kisae a comme ça papa multitude Nzamba ko kisaka profession la nzela ya bana Israël obaki ko zo Mabélé ba mboka musu bazwa eza ba Mabélé na bango te mais na bolingo Nzambe le kwa ki peuple la Nzambe la kaki Abraham Mabélé oyo pe apesa bango yango tango babima na bombo ya égyptien apesa ki bango ba Mabélé oyo et pe tika ba Mabélé na bango mais wana peneza makamona biso mais toingo ko la kaka tango eza take prophétie yango dozo ko lango lelo muta brisket ta ko sauter ko Jérusalem et ko ma capitale Israël et ko comme capitale mais na sima guerre Armageddon Israël va récupérer terrain on a na facilité nyonso parce que babi ke kolonda ko bunda makambo oyo. Alors ba armée ko sangana ba armée monde eux ko sangana pour la guerre oyo ba ko bundisa Israël ndenge ba verser na biso oyo meki ko pesa biso awa. Alors pendant la kati ba guerre wana nde ba coupe ko bana ko beta e ko zala moko ko le masia a ko beta ba coupe ba ko kisa ba kanda ne ba jima na ye likolo ya ba nation mususu parce que akoya ko défendre le peuple oyo. Même ça non que lelo Israël lelo bazana kati crédibilité ki ko lobate. Malgré des témoins ba koya et que ça na 144 000 ba kondimela kolo o pe antikrist ko sala bango bitumba ko akoma déjà bango. Ba musu ba kotika la déjà. O ba saki alias na bête ba kotika la. O toujours au contre la kati crédibilité. Bien si que bazo mona ba trompette des obeta mais ba kanga toujours motema. Bien si ba komona makambo mabe ko koma mais bana Israël ba ko sala ba sala alias na bête ba ko za toujours mitema makasi. Mais le kola nzamba sala ka alliance Nanzela ya papa na bango Abraham na Isaac na Jacob bien aimé Bible dit que bango baza peuple éli baza différent na biso banation parce que tozana kati ya église tozana kati ya banation tozana église tozana Israël tozana église pe tozana kati ya banation. Alors Bible dit que Israël baza peuple nzambe yemoko baza peuple éli nzambe na kati ya mokili mobima nzambe mi polela peuple. Alors tout le monde dit peuple babimi na nzela ya Abraham abaki ke tika ndaku na yo tika baboti na yo tika bapara na yo kenda na mokilo nzambe na kolakisa yo.
alors tant comme kuna nzamba pesa que promesse tout le monde est comme tamona nemoko Isaac tout le monde Isaac aboti Jacob ndio boni Nzambe à se président nzamba asuka nzamba trois personnes Nzambe Abraham Isaac na Jacob alliance nzamba sala na Abraham et quittait pas Isaac et quittait pas Jacob alors nzamba ko se souvenir na peuple wana malgré ça ndenge baza partout dans le monde bapanzani mais nzamba ko se souvenir na bango kaka parce que l'église de l'église aussi l'époque nango ero Israël bazana na aveuglé na bolingo nzambe na lingi akangana na bango misu baye ba vérité pour à sauver na ba nation mais biso ba nation tozo comprendre que non Jésus a qui nous a sauvé akangina na muke bango misu ba comprendre était vérité dans nous cacher parmi bango parce que a sauvé ba nation malgré ba nation tozo soulaté tout ça na kata distraction mais l'époque on a ekozala uniquement pour na sauver peuple oyo nzamba ko kalisa su bango na alliance sala ki na koko na bango Abraham koko na bango Isaac koko na bango Jacob nzamba ko se souvenir bien que bakozala atikisa no vanda kuna asala ki na bango alliance mais nzamba ko kitaye moko Armageddon za guerre oyo ba nation ba ko sangana ka bien mais tozo mona lelo ba tuna ba tosa ba arme nucléaire tozo mona na risque ba osala ba se préparer et bah ça m'a comme pas parce que c'est le professeur Nzambe et que c'est surtout Russie, Chine. Nous sommes en balance comme il faut. États-Unis ont contrôlé par Arménie, mais nous sommes que Koben dans les alliés. Mais quand les communs qui non, Corée du Nord, les États-Unis, et ça qui moi, mon boulot est déjà. Maman ni ba yo kani mbala moko parce que tango la troisième guerre mondiale est quitté. Ce qui troisième guerre mondiale salami lelo, c'est que malobanza metokango le kuta c'est que Nzamba kosi. Mais le quoi Nzamba kosa raté, eza makambo ko ya na époque na ngo. Parce que professeur zali mais accomplissement na ngozana o lelo ti. Ya mona ki Corée du Nord ba bana ba benda na États-Unis et comment ki mutu na mdala sa puissance na e, momoni le moko moto wana kufi ba s'arranger et si lui mais parce que Nzamba ngaka na malobana le kuta te. Chaque jour, on a pays à développer, ils se préparer dans l'armée, dans l'armée nucléaire. Ils se préparer parce que tant que la troisième guerre mondiale, il y a une époque où il y a la guerre Armageddon. Il y a des places mais le Coran tant que s'amité. Le Coran moins c'est à Coran na mukili. Ndé nzamba doni na mipepe comme nanoti. Parce que nzamba za natang moko a prophétiser ka prophétie yaka, mais comme on attend moko ya accomplissement. Ndenge bakuki abiki no soki prophétie pesami zela yango ko kokisama certainement ko kokisama. Prophétie za na tango to zela ka prophète alobi mais comme on attend moto to via kana tango accomplissement nango. Mais soki na no tango wane ko kite nzamba saka likambo avant tate. Mais nzamba saka makambo tout prophétie na tango ezali fixé. Na temps fixé nde tango yo prophétie ko se réaliser to komeka ko ko na bino ba fleba ba couper ne ko bana ko beta na commander makambo ko bana ko zala. Babiki barmé na gouvernement mondial tant que sangana toujours bien aimé tout le monde qui va payer mususu ba ne ko taker pays Israël liboso to ki ko zo ba pays lokola o ba ne ko taker Israël na liboso ba pays lokola ba Égypte Syrie Cana Babylone Rome babiki non ba pays oyo et cause de la peine à pire romain ko ya na après enlèvement ba pays ko appelle sous ordre na ba ko taper na katia empire romain pour na nini ko bunisa toujours Israël. Pourquoi bazo bunisa Israël? Parce que baza peuple éli. Bête ko ba que peuple baza ba tumoko ba ponami. Baza ba to ba tiama mise à part. Pourquoi ba guerre ko zaka na Israël? Bien aimé, il y a que mouton nzamba poni. Peuple nzamba eloko nzamba poni, toujours diable a bunisa bango. Diable a dit que non bateau nzamba sana bango alliance. Vouloir ou pas nzamba ko sovaka bango ka. Bango bazana na grâce wana. Nzamba ko kita pona bango akosala guerre contre banaso parce que babiki tellement armée à monde talaka armée à monde sangana ya ko bunisa kaka na simo ko bunisa ka Israël et ko zala basi ya momoni ke na tango wana et ko sengela intervention à Jésus-Christ ko ya kotika mosi na ina likolo a ko kita pona ko intervenir peuple oya ponaki parce que ça Israël ba ko kasute tellement guerre ko ya makasi ba ko zala disperser ba ko panzana mais nzamba ko se souvenir sur na peuple o alias ça ba papa na bango et ko sengela akita aya kubunda parce que Jésus akita bundite bien aimé Moïse Israël olo ngere ko zalati ya mo na risque lelo na mona ki na risque mikolo na moni na tangile data l'information à suspendre l'église non c'est ça la soute l'église est volé le soute à suspendre le mouvement l'église à réveil la communauté l'église lo ba si ba voter déjà ils ont accès déjà ba prophétie
que risque aza déjà pays OP aza ciblé na bakambo oyo tozotala ye prophétiquement bande ko musuka bane ko lobela matia oyo ya enlèvement ene bambule leki na ba 1900 balobela ki si président risque à l'époque nezaki Gorbatchev babanga ko citer bien que bazaki na monpe na raison mais ba placer ki maman mabe parce que tant balobela risque bazolobela kombo ya mututé to ki ba ki Mikhail Gorbatchev lelo ndia kozala wana mais lelo aza souté aza sous président parce que tant aïe déjà ekoki mais nzamba azolobela si ba pays ce qui doit cibler ba pays ba ko sangana pour ko bonisa Israël to ki kolobela ba kombo ba président parce que ba président baza ba tubazana ba mandat ko si la kenae mais to tiki ba pays parce que za biloko aussi bible c'est le bakiango que risque ça parmi ba pays wana ko ya ko sala guerre Magédon o ba ko zapper puissant l'époque on a Chine États-Unis bible m'équipe ko talisa yango ndeto ko meka ko yekola ngona tango ko ya parce que to za na tango moke na internet to meka ko yekola malé mais comment guerre ko salama ndenge gouvernement ndenge ko sangisa ba pays oyo pour ko combattre Israël comment Jésus-Christ akoya pour ko défendre toujours peuple naé pe akobunda bitumbo ya kolonga toujours Israël a récupéré ma belle naé ndena suka na monde mukanda zakaro bikino na tango ba frère bana ko beta bana Israël ba ko reconnaître que Jésus a kufela ki bango za ma Messie oyo akaki pour na sauver bango ndena tango ba ko comprendre ba mona que non ba moni forcément ikité bani ko bundela bango et comme ko panza ba nyina bango et comme ko détruire ba armée ya ba adversaire na bango ndena tango na ba ko comprendre que non mutu to bomaka mutu to ignoraka oto bengaka roi de Jif avec ma roi ba Jif ya solo ndena tango ba ko reconnaître Jésus-Christ biblique ba ko lela wana to ko yebisi ko tango ko tala mo mbala ya sima pendant la guerre ndeko leka ndeto ko tanga ba fleur tango bana ko beta ndeto ko yekola comment Jésus-Christ a ko défendre le peuple là pourquoi ko défendre bango eloko nini ko leka na kati wana makambo nini ko leka na kati to ko yekola ngo mbala sima bien aimé pour na lelo na ndaki nano ko kota mana na meke ko pesa ko introduction na place ya ba coupe oyo ndenge ko salama ndenge ko bana ko ba pele ko zambala mo ko moko te mais ko zala ko kene maleme ti to koma na ngona suka tango guerre Magédon ko suka pourquoi Jésus a okita ba ko lego nini ko leka na sima guerre Magédon nde to ko yeba ngo prochainement bien aimé botika la malamu soki Yesu Masia a mizongelité je crois que tout le monde na bino samedi prochain botika la planchette toujours na chaîne na ndombo ninga mingi vraiment ko ko la makambo oyo te ba nini ko le après enlèvement makambo ko le kamandenge nini e ko sala mandenge nini Zambi apambola bino soki olingo ko ta contact na ngai moko okobenga na plus 243 99 848 78 07 plus 243 99 848 78 07 Nzambe apambola bino bokokuta na moko pasteur Richard Mangando nyekese na koyamba yo bien aimé tokosolola na yo Nzambe apambola bino nyonso ba mère ve na pesi nyonso ba mère ve ba landi na biso Nzambe apambola bino merci. Azamwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe alona